Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, partagez. Botika ba like na bino ba commentaire et au la biso vrai kitoko. Happy New Year, Camille Totoko na Happy New Year. Bonne fête de Noël. Next week, ils ont déjà période de ma fête, nabi ki boza up and down, mais bon s'installer non confortablement. Tobi ke awa biso to landa ki mission oyo. Oche moi ma ino akomela, oche moi chips, bat musu ba lera chips, musu ba chaka moi gratana, moi galette, moi nini, to landa mission oyo. Le prophète Denis Lessi de retour au Congo. Il est de retour. Alobi alingi na makambote. Prophète a bongoli motema, a changé. Ngala nalingaki parce qu'après ça biso ba révélation makambo yo, ezaya kobatama, surtout na niveau ya ba pasteur. Surtout na milieu na bango, ezala wa soda azaki auti na front kuna, aobetela bino masolo, comment kune le kanaka. Soki to kangi ba rebelle, to sala ka bango boy, to beta bango fimbu poto lobisa bango. En tout cas, après ça biso ba révélation moko, malgré ba komi ko empêcher aloba oui, asa muto mabe, asala ka mabe, il a aussi ses défauts, to yebi bien. Mais ezala biloko musonga lingaki kana parti wana pesa biso ba vérité makambo elenga na ngambo wana. Surtout bato to mona to benga to mona bango ba santu, mais il y a de choses oya lobaka. En tout cas, ba secret oyo biso to découvraka et pas naé. Alors, dans cette vidéo, je vous laisse suivre déjà. Vidéo à pasteur, prophète de la nation, prophète de pétage, papa de pétage, Denis Lessi. Bon, quand on a révélation, Abimisi Awa. Oui. De son côté, il y a qui pétage naye, moro tobo yaraye, tolobarasa ba nonsense. Mais moro so biofan de mais Denis Lessi, oh, papa oyo, apparemment, à s'embriaca. Nalandi émission mo va acheter la bino vidéo mes amours, émission mo salina tonton Jaco. Aobetama solo, donc carnet d'adresse naye à Denis Lessi, on a hésité hein. Je me suis demandé nabi mais Denis Lessi oh aza ba connaissance na ba Moïse Katumbi, connaissance na Jikaka Joseph Kabila, na Fachikutu déjà asa na contact na bango, ba Martin Fayulu, donc ba Vital Kamerhe, bango nyonso wana aza na carnet d'adresse na bango, asolara na bango. Mais comment a commis kitisati na niveau ya pétage, pété, ba journaliste sur internet nyonso batondi. C'est pas que non minimiser ba collègue nangai, ba youtubeur, ba youtubeuse. Mais on sentit que ben mission moro de Denis ça comment comme ça là. Moi je me demandais souvent mais papa o est-ce qu'ayebi eloko o yazali? Oui, Denis Lessi tondi ça ba stade de martyr. Denis Lessi Nzondo TV. Wana biso to mona na musika papa na ntala Nzondo TV. Arche de Noé à l'époque. Bon, beta fara, bastade de martyr. Na papa Sonic a futa. Le fils de Sarah, bah, c'est un nek au régné. Biso ko na sango. Metala lelo Denis Lessi. Et dans cette vidéo que je vais vous proposer, na sepeli, oui, malgré aza comique, nga na mona ki aza papa moko aza comique, malgré ma benaï. Pour to tombola ka ma be ya mutute, bola mo mutu, il faut quand même toloba. Alors, la vidéo oyo apparemment conscience et zongi. Malgré ba bordure au tout ba pasteur Marcelo, ba pasteur Walesa, ba pasteur Mutombo, ba tunyo so bête na ba bordure, mais apparemment on a évité na ya conscientiser, na évité ba prière, to ba live ya maman Tina. Oyo azo sa tongo midi pourquoi ne Denis Lessi komo kitabi conscience on dirait zongi abi, alinga zongi la nzambe. Denis Lessi oyo kala boyeba à l'époque on a alinga zongi. Alors, sans plus tarder mes amours, j'espère que dans le trop, suivons ensemble cet élément avec le pasteur Denis Lessi. Et puis, ben, l'élément où on a proposé, Bino, donc on juste après pour commenter. Ok? Let's go!
Peut-être. Ah, c'est bien. Ça veut dire. Ah, Gaïa. Oh. Et là, Yopenda. Gaï. La ligo lo bate. Oh. Sukaka wale. Et là, yo. Gaï. Il est souvent battu là, il peut pas confirmer. Yopenda. Ah. Bon retour, hein. Merci. Oui, t'es là, Bassa Kousouto. Djili. Ndili. Oh, qui est là, Djili? Oui. Où ça, c'est gardé? Na evi, mais na lingite. You know, c'est gardé. Na boy, et puis na lingite. Na lingite, et puis na boy. Moi, je suis à émission. Oui. Et là, il dit, il mis la quoi? T'es l'autre. Ah, T'es l'autre. on est à l'aise. À l'aise. Ndili ya Ndili. Oui, na Ndili go. Au type normal, sans cagoule. Te malo vende longi le longi. Yo qui dit Ndili. Ndili go. Tu aussi ça peut mission à ton bimino, tu es moi na bisopé. Totambola. Ah. Totambola. On a bar esprit to. Te bar esprit na ye. Wa mboka na nga na ye. Na bundela ma constitution, na bunda ma belé en ma pays na nga. Na bunda ma nanga église. Bienvenue dans cette émission. Moi, ça me fait plaisir, fidèles téléspectateurs, de la voir. Ça a toujours été un réel plaisir d'avoir. On l'appelle le prophète de la nation. Moi, j'aime bien l'appeler le Péter. C'est parmi ceux qui savent nous mettre à l'aise aussi les dimanches. C'est parmi ceux qui arrivent aussi à nous ramener cette gaieté. Nous en avons toujours besoin, surtout avec réalité à l'embouteillage, monde à stress, mbokoyo. Au Zongelion déjà, embouteillage. Et béton. La émission moyenne. Passant si Niki, Bandela Mouzu, ba R. Ero Tilero au Keneboy. Bon. Ero Tilero Desas. Ero Yaboy. Ah, t'es pardon. Ya Bakambo. Mais, na nguma na monezo si mamanda moume libanda te. Longwa ville comment qui tambo bandi mao. Longwa ville ya kitambo. Puis les gars bandela mutwana. Na moninga na nguma nde eza moi bien. Prêt à répondre à toutes nos questions? Oui. Toutes nos questions. Sauf oyo za na mona makanisi. Oh na zoboya wa. Pardon, yo kala mawana. Na bundi petro, bo pe. Mais nini ngai non na lobi kutu makamuza mutema ngate yo yebi na question. Na yebi yo très bien pour nga la auto bandali lote na yebi yo. Alors na yebi ko ko rater question la te bezo na moyo ozo kala nga mawa ozo kende. Ce kende kande ozo kende c'est esprit kamayo po na ozo kimia. Comme on est pendé bimate tout na bimate. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Ko na yebi yo atandenge nini olinga ka obimsa. Te na singi bolimi si lelo. Lelo penda. Te. Non, ça va. Donc prêt à répondre à toutes nos questions sauf Yaye. Yaye. OK. Tout notre question notée. Lelo tout noté. Ce qui n'est qu'un des autres qui c'est donc prêt à répondre à toutes nos questions sauf Yaye. Yaye. OK. Tout notre question notée. Lelo tout noté. Tout l'ina sur sous ma problème té. Et té on dirait hein. Bon, côté par rapport à l'anité mais c'est la mutu makasité et té yo hein. Tété ngatenga mona lobi basalo balingi. Ngana tiki. C'est na lobi mutu na mutu asa yoki donc so ngo salo yo ngo sala nza me mo s'occuper non mais ngana okota la ngana okota zo mamba batute kasi on a lobi c'est que té yo ah ete ngandeni oloba bo balandi mbango na banzete oloba bo ba olando mbango na ba nyao oloba bo bazolando alors natikira na bangi mutu te me natiki te batika moi on bala tika likambo facilement non tant na so ba natiki le biteke et le biteke ngai na lobi ke na oloba te mais moi lo moke ezali na oloba mais babilo ga batu na occupé ba aussi kasi ya batu ndo zo banga po ite yo
moto oyo abimisaki testament ya maréchal Mobutu ezali ngai Jean-Pierre Momba Etumba nazalaki un des premiers opposants naye na Belgique après avoir dirigé la Jean-Pierre Belgique topotanaki na Mobutu. Alors tant nazongaki na mboka après réconciliation navandaki pembeni ya Mobutu. Gai mutu na initiaki création ya comité central ya MPR pour tia ordre na MPR. Nga mutu na initiaki création ya OGFREM conseil des chargeurs avec le concours des amis à côté de Mobutu tosalaki yango. Na initiaki aussi la création de la banque de crédit agricole. Baninga baki kotala ngai ba proposaki ngango na intéressaki Marshal Mobutu andimaki tosalaki yango. Et puis à Souka, tout ça qui poule de marins congolais. Poule de marins congolais, tout ça qui en parce que tant état indépendant du Congo et comme colonie belge, la Belgique a eu une décision de recruter les marins congolais, de remplacer les marins sierra-léonais qui ont navigué là-bas, ma soeur est belge. Alors, Bazaki gérait la poule de marins belges. En 1986, tu as initié la création de la poule de marins congolais, les marins congolais, comment ils géraient la poule de biso moko bon ils ont côté trésor public to tiens qu'on a disposition au ministère du travail et prévention sociale le testament à Marshal Mobutu apesa kingango atikila kingango le jeudi 15 mai 1997 na camp Tchatch. J'étais accompagné de deux bandeko mibale papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident à Marshal et à Patrice Lumumba. Il y a qui bana Lumumba a kendeki ko kimisa bango ko kendotika bango na Égypte et pas le président Nasser et Égypte. Bana Lumumba ba kolaki na ndako ya président Nasser et Égypte comme des petits princes, des petits pharaons. François Lumumba, Patrice Lumumba na Julien Lumumba. Papa Sokoni mutakimisa ki bango tango Lumumba komaki na difficulté wa ba comme koluka ba bomaye. Et puis, tu as un professeur Djembi Mwembo, Azaki, ancien directeur de la mission en francophonie à Paris. Testament Mobutu wane lobelaki. Testament Mobutu a tika ngai makambo oyo ekoye la biso après sa mort. Mobutu ayebaki makambo nyonso complot so ko salama contre mboka na biso contre biso ba congolais. Na ba occidentaux, les américains les occidentaux. Basaki déjà complot ko kabola mboka oyo. Babi bango moko babi ke mboko ezali terre promise. Donc les terre promise biso to ali des hommes et moins hommes, des sous-hommes, des ratés. Donc tout ça qu'on mérité mboko te. Yango il faut ba longola biso na mokili oyo ba remplacer biso na ba nilotique. Au moins ndenge complot ngo ezalaki. Alors banali basaki complot na ezali le président Bill Clinton aux États-Unis, François Mitterrand en France, Helmut Kohl d'Allemagne, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Et puis, Roi Baudouin, premier ministre de la Belgique. Ok? Basala qui basala laboratoire moko secret, laboratoire wana batia ba savant mindele pour étudier comment ndengeni ba ko réaliser projet na bango wana mabe wana. Ba kabola kimboka ba américain ba ju est, c'est-à-dire les trois Kivu na province orientale. Ba britannique ba zo ki Kasaï, le deux Kasaï occidental, Kasaï oriental. Ba allemand ba zo ki Bandundu na ba Zaïre, Congo central. Ba français ba ju Katanga. Ba belge ba ju Maïndombe, Équateur na Kinshasa. Et puis problème à Maïndombe botango le roi Léopold II Sédar qui était indépendant na Belgique comme colonie belge, atikala ki na lac Léopold II on bengi le Maïndombe. Alors na table ronde on n'avait pas négocié le statut à Maïndombe comme un district qui a Congo indépendant. Donc ba flou ezali wana donc Maïndombe ezali ko dépend de tout sur la famille royale belge. Donc tous les Maïndombe ezali na mokwalo comme un état dans un état. Moni parce que daki amona na ni na Congo na Belgique te. Alors makambo yo ya complot wana na complot wana ya testament Mobutu atikela kingai balbi bakoboma batamayele nyoso bakoboma ba politiciens nyoso bakoboma ba homme d'affaires nyoso bakoboma ba chef coutumier nyoso bakoraser ba village nyoso na ba cimetière nyoso bon abaki pe ba généraux na ye na boye ba trahir bango so bakoboma bango. Et puis, il y a Laurent Kabila, dès qu'il y a un AFDL, il y a un
basali il y a 30 ans. Donc, on a 30 ans, on a fait balkanisation, on est salama. Oh, ça fait déjà 27 ans. Et tu as 3 ans pour 30 ans, la balkanisation, il faut salama. Bah, quotidien, surtout, laboratoire, on a un secret, on a un savant, bah, quotidien, balkanisation, on a 3 ans. Donc, il faut tous éveiller. Tout le monde a état d'hibernation, tout ça, on a un pongi, tout le monde a un bruyement, tout ça, tout ça. Tout fungola miso 3 ans, tu as surtout, on a réaliser balkanisation. Et puis, il faut, tout ça, sous Bayrek, tout ça, il y a 60 ans. Le monde a été tué comme ça, avec les complots occidentaux. Tout ça qui dit, tu protéger que le monde a été. Laurent Kabila a la même chose. Tu protéger, il était. Babomi et le quoi nyama. Si quoi est fatigué, peut bazo n'a pas bomaye. Quand on dengue basa la kawana. Président sortant des États-Unis, le président est entré, dans la période où on a. Il y a président sortant à Kende, président élire à Kota, Babomaka Tunabiso, Lumumba Baboma qui est le 17 janvier. Et le président Isnoé, Mandana Silaki, Kennedy a comme le 20 janvier, le 17 janvier, Babomi Lumumba. Nani Bill Clinton, Mandana Silaki, Nani George Bush, Azobanda le 20 janvier, Babomi Laurent Kabila le 16 janvier. Si quoi est basé, il n'y a pas ça, si quoi on a fait. Peuple congolais fungola miso totika fatia kufate ndenge Lumumba kufaki ndenge Kabila kufaki Laurent Kabila kufaki ye esimba to fungola miso baso ça le 20 janvier avant le 20 janvier babo mafati parce que le président États-Unis sikoyo oyo alongwe sikoyo bango batu bazala complot ya kuboma fati ya kubalkaniser mboka oyo oyo azako ya Trump azako zonga na pouvoir alingi makambo na te dans le bakosa se babo mafati avant Trump a prêté serment le 20 donc to fungola miso date ezali le 15 janvier babo mai ou le 18 janvier babo mai to fungola miso OK to fungola miso et ça na masute babomi Lumumba ndengwana babomi Kabila ndenga babo masu fati ndengwana et simba te to fungola miso siko to batela mwana na biso to batela yi to batela ki Lumumba te to batela ki Kabila Laurent Désiré Kabila te to perdre bango kaka na distraction oyo siko to perdre te to fungola miso. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. J'espère que Bolandi ba image nyonso onga na chelibino. Bolandi. Alors, et là on a le pas pasteur Denis Lessi. Eza que papa Denis Lessi. Papa est Eza bien des consciences apparemment ezongio aux huiles leçons. Parce que au monde Nzambe Nzamba miséricordieux. Alors baza miséricordieux na batu mususu te to catégorie ya batu be batu ka de balala kana ngomba to ba prophète miséricorde asa miséricordieux et pas ya batu nyonso. Avec tout ce qui s'est passé avec le pasteur Denis Lessi nyonso o eleka wana Nzambe asa miséricordieux. Soki akie pa Nzambe asa les repentance asengi Nzambe na bosolo asengi Nzamba limbisa Nzamba olimbisa oui Nzamba za bongo olimbisa parce que za miséricorde ako limbisa pe ako répondre à zéro parce que on est allé na Nzambe na alias oya sa na Nzambe est allé na Nzambe ni biso to ba nani poto juger oui et loko bande ko sala ezaki soni ya ba pasteur. Franchement, c'était la honte. Ezaki vraiment soni. Moi, je me demandais, pasteur Denis Lessi, ils ont voûtement tonin. Ils ont réclamation à famille et tonin. Il a donné des prophéties. Après ça, ma prophétie peut être belé et kokisama. Yaman qui on a peto et to wana pe zangate, mais il a donné quand même des prophéties. Ma prophétie oyo kokisama et aujourd'hui lelo oyo pasteur a dérouté a commencé à banzemo en plus asa na comment je peux dire il sait comment se défendre tala niveau a commencé à ba clip na basi tala sima munene asa la clip eza au milieu du village eza chrétienté profanité au milieu du village apparemment on dirait ba balusa ki mutu mais so do fanda a betama sur la politique azon loba ba prophétie a pesa ba veka a saka veka que Vital Kamerhe que
akobima ndenge akota prison ta niveau ya prophétie wana oui asa na prophétie mais nzambe asali nini abwakisaka parce que nini atambolaka pe mabe il faut qu'on se le dise po yazana abeta bi amelane masanga mais so alinga te abeta so alinga te ya jour wana amelate tala mutu oloba makambo boye apparemment mutu mo on dirait babalusaki ye mutu mais nzambe a miséricorde biso toko juge te nzambe moko ayebi eza lowa magicien abongoli motema musicien tomona lowa dakumuda abanomela ne mokili abongola ne motema baza ebele babongola motema alors soki à se repentir sincèrement asengi pe bato oya blessa pour eza milie na bango bango bayebani po biso toko juge po ni ashokaka baninga peut-être pe baninga pe en coulisses bashokaye to ayebi ba secret na bango ke batambolaka bien te mais oui maman ezala bongo ah oui maman ezala biso tokomonaka ke no ba papa église munene ba pasteur mais en coulisses so bien betelo masolo osimba mutu ezala wanga na milieu internet nayebi ke oyo azalaka boye nayebi ke oyo azalaka boye nayebi toyebani déjà masolo ya kati toyebani eza pa ndenge moko na ba pasteur ndenge moko pe na ba musicien profane ba musicien mokili donc batu na mutu ayebi milieu na ye à maîtriser déjà milieu na ye donc c'est ça alors bato bazaka na eloko ya nzambe parce que soki déjà lentement et sûrement vers la fin de notre émission bato bazaka na destiné munene bazaka combattu wana photo e bon tout wana angle wana Denis Lesi ba pétage Denis Lesi amelaka masanga oui mutu oyo azaka combattu lowa mutu kwa ba Denis Lesi wana ngala loba ce sont des gens qui ont de grandes destinées siko tellement aza distrait baye ba longole eloko wana po yo pe pasteur yo ba pe pasteur botika pe bilialia bisenga senga OK ba pe sur enveloppe ozongi ba pe sur enveloppe yo ozomona na olia mbonga gouvernement nazo lia mbonga mondi mutu muso ko yana mission mutu muso mondimi mususu batindi mission aya pesio offrande on a déjà travaillé ba botolo kibonzambe esili otikali e bolo bobe bobolo ton nom vide omona pasteur a pété ndelo ekomela ki Denis Lesi bondimanga so bondiminga lelo te lobi bondimanga je vous dis eza kwa mwana moko ba akola ana mayele mwana ngwaza ki mayele très intelligent mwana ka po mwana changer mwana mayele ezaka susu te mwana komela kwa mwa ki dengele moko boye omoni mwana mais mwana azaki boya mwana changer nini babotoli étoile mutu azaka na destiné ya munene il est toujours combattu alors yo soko za na étoile na yo wana protéger yango koluka te mutu moko boye aya ataka nde tosaka bémission boye bato bele batalaka biso oyebi te mutu moso talona misu moko ozoyeba te nga na oloba na ngai atelika mwana mwaso ane loko etika nazwa ye eza na beta nde lisolo moko parce que tokoma oshiti déjà eza na youtubeuse moko azaka na kati ya youtube awa mama moko asala bémission abetani lisolo moko alobi bato moko babengi ye ote tolingi tosoutenir mosala na yo tosala elo plateau bosalelanga plateau na ndenge nini ote yo pesa biso ka eloko soki na ye place ozali na osala elo plateau na osombela bacaméra ye pa afandi boye abi te naso wana mobali na nga heureusement aza marié yango babiloko mpe il faut ose respectaka soki ozaka mwasi moko oza sans position bato bakopoto buzoba oui toyaka awa na bareseau sociaux mpona koluka mibali te toyaka nde mosala toyaka mpona koluka mbongo loso nafandi boye nazoloba so ezokauka nga eza parce que naa na posa non na sensibiliser nasala mosala na ngai parce que mutu mosusu par rapport à makambo nalobaka ako gagner moi quelque chose ya mibale toyo koluka mbongo na vie mutu mosala ya ofele ezalaka te nothing for mahala te donc c'est ça alors mama na asoli na mobali na ye ote abisi mutu na oso na mobali na oto ko so na mobali no te sana ndenga mabete nga na ye kaka na sponsoriser yo na sombelo boy na polo bakabie boy na boy yo bandeko ko linga kelo kwa facilité te ofandi ka we bakabelo mbongo osepeli bakabeli nga mama il faut mituna mbongo bakabelinga pourquoi
lelo kilelo bato bakoma koyiba bato étoile akabelo eloko yo kanisi loko bakabelo mais bosali échange ndi mama na yebisi mobali na ye boye na boye na boye bamiki ko analyser asa mutu moko politicien monene dans le vide kaka boye osepeli na nga osalela nga plateau osombela nga bacaméra cher ochange vie na nga mama ati bebe oyo alinga yiba eloko eza na kati na nga na vie kolingaka eloko ya facilité te bakosomba yo kasi lokwa mutuka boye asombeli nga mutuka asombeli yo eloko azwi epa na yo eleki na mutuka yango Denis Lesi tomata tokita un jour ata ye moko ya ofanda alobaki non te eloko oyo ezaki yanga bonzambe babotola yango soka luki nzambe na bosolo omoni eloko wana ezonga Denis Lesi nando sala ba miracle akomata lisusu bato bakoma oka Denis Lesi pétage oui nzambe aza bongo nzambe aza miséricordieux biso ko condamner muto masumu amelaka masanga binaka na basi bakwiti mais nzambe soka luki nzambe na bosolo biso to ba nani poto juger to abatuté. Alors merci en tout cas, merci énormément Nabino ba abonné à Bibi Mbombo officiel. J'espère que boza tellement ébélé pour na kolanda biso. Alors ne jugez point, oui, toro juger te mais eloko soki eza mabe toro lobela. Oza mutu moko za public. Tolobela bato ba yebana. Soko yebana te toro lobelo te. Yango to kana eloko abo e enseigner bato. Yango eloko nga na oti koloba siko. Soko za na eloko na yo protéger étoile na yo. Na yo ka babi musicien moko bobi na filé ezaka na musicien moko boso ayako yiba ye étoile soki ndenge nini kabose. O kabose yaki na concert ya répétition ya bina filé sorry. Répétition ya bina filé soki kabela ka $100 soki ndenge nini soki biloko ni sala moko soki ayaki ko yiba ye étoile boye na boye. E makamwana ça existe. Kolingaka vie à facilité te. Oui, Moutako Kabela, mais si Moutako Kabela, prenez le temps de prier pour ça, déclarer pour ça. Et on a vu Kolukate, Bayibo Loko Ozanangwan. Toyoka Oka na émission awa, na ba blog ba YouTube awa, Toyoka, c'était bien affilé si je ne me trompe pas. Bien affilé à Zolela. Donc, les hommes spirituels sont comme ça. Bayiba déjà, oh. Aye mabe o alinga yibanga eloko eza na kati bota Cindy abwaka libanga te Cindy oko kabele mbongo na loyenge te ata na podium oko bwaki mbongo na loyenge te o mbongo eko ya lokota te. Ce sont les hommes spirituels bat loko ba kofi le media na ba wumeli na kati ya mondo ba yebi comment makambo fonctionnaka monde spirituel baza vraiment élevé ba yebi mutu musuka na podium bako yibo peke étoile to mona nani oyo ebolote bandeko bobi ebolote ndeka yembaka ebolote ayemba mais ebolote lelo suite nezani est-ce que boyoka kata toyoka ta mo bakambo se abeti na ngola abeti conseil mais ebolote boyokaka bayiba ye voix eza mais ko makambo bayiba ende makambo ekenda. Et on a bato nyonso mona ba musicien bazala ba protection ko sakana te ba yebaka déjà oyo ba filaka ba na eloko moko esprit moko boye na ebite eloko moko bakisama kasi tamo ba yebaka non muto ena intention mabe anga bendanga lobeso bebi lobeso ndenga lela abivie lobeso lela oyo abi devie zo se ba makambo vie parce que ba yebi monde ane fonctionnaka ba yebi. Alors ba abonné nanga ozala papa ozala maman ozala jeune yaya kondimaka facilité te za lisuga ofandi bo mutu nga simbo na mutu na loyenge bato muso awo simbo na lipeka bo yonde eba no ndenge ni bano simba na lipeka eza mutu mususu mona atande camarade eza camarade no mwasi ndeko no mwasi to ndeko no mobali ako simbo na lipeka facilement te ako simbo na mutu facilement te mutu muso ko domino oyeba te. Monde spirituel ça makambo beza zaka sko souple mona ka camarade matana nga actuel boko na lipeka boy te keba na monde spirituel mbo mso ba domina ba ba yiba ba makambo ba musicien belé na kongo na mso to na ba musicien ba kenda wapi ba kenda baza souple te ba baza plus rapide aller
bayibi yo makambo oyo bate basu bakabelo wa masana ngai akabeli nga enveloppe mbongo wana échange yango tosengaka protection ya betoile na biso ya bavi na biso en tout cas ma tosenga nzambe bayiba yango facilement te po soki lumière eza na kati ya vie ya motu te ndo omona vie ya motu ténèbre onomata okita bayiba o makambo donc c'est ça nzambe aza miséricordieux toyebi ke akolimbisa papa na biso Denis Lesi abi aboyi na ye makambo abi journaliste moko te atunaki makambo ya bato po likambo kotuna temayi mpe aza motu moko aza facile langage facile polo akoloba likambo boye ememeli ye makambo talaka motu yo osona baboshab na baveka mais ozofanda 45 minutes osala l'émission na bajournaliste internet omona ba $100 bon nayebi te koza peut-être akweyaki na ye ou bien ezalaki kaka na posa visibilité oui ce qui est vrai kombo Denis Lesi efandi ekoza mpe stratégie asalaki kaka mpo afandisa kombo na ye. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je suis pratiquement à la fin. Vous partagez massivement ma vidéo na bino. Vous aimez, vous commentez. Yango ezo ça ce que toi avancer. Merci énormément. Na bino abonné à Bibi Shombombo officiel. Tomata. Vous continuez à s'abonner, vous partager énormément ma vidéo na biso. Yango ça ce que toi avancer. Merci en tout cas. Merci. Vous êtes tellement nombreux à suivre notre émission. En tout cas, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Merci beaucoup en tout cas. Numéro Ezawana, tu as besoin des appels, de suggestions, tu as besoin de la publicité, en tout cas tout Zawana. Ok? Merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bye bye.